Est-ce que bakimbangi c'est ce qui bazali choral moko bakokina bango ko balana ou bien un kimbangi sakoki ko bala mondele to moto ya ekolo mususu o ezali wabino Jomak nazwaki mwa mituna ebele na bandeko bakomela kinga balobi Jomak tolingi o aider biso mwa muketo comprendre nanu ba mibeko o ezali ko sopana na kata lingomba ya papa Simo Kimbangu ba papa balobaki nini ya ona lingi biso na bino to me ya kosolola bino bandeko bokomela ngai na ba ebele o bobenga nga partout awa na États-Unis na Europe na Afrique même batu ba komela kinga balobi en tout cas Jomak tolingi o développer na mwa likambo yo to me ka ko comprendre nanu makambo yango ezali ndenge nini. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Oyezale wabino Jomak. Nazwaki mwa mituna ebele na bandeko bakomela kinga balobi Jomak tolingi o aider biso mwa muketo comprendre nanu ba mibeko o ezali ko sopana na kata lingomba ya papa Simo Kimbangu ba papa balobaki nini yango na lingi biso na bino to me ya kosolola bino bandeko bokomela ngai na ba ebele o bobenga nga partout awa na États-Unis na Europe na Afrique même batu ba komela kinga balobi en tout cas Jomak tolingi o développer na mwa likambo yo to me ka ko comprendre nanu makambo yango ezali ndenge nini nakanisi yo mtozola ndanga mingi boninga mingi ko juger bo kanisa te ke Joma kaya wapo akakola mibeko lingomba ou bien po abakisa mibeko lingomba la linga na pesa mwa belema moko o biso na bino to ko réfléchir ensemble totala ba tata na biso balobaki nini na makambo ndenga to kolobaka na kolobaka yango tango nyonso ke soki tango nyonso tozali likambo tozongaka mingi na dictionnaire ezali banani ezali batata wana misato papa Kisoloke Lukelo papa de Lunga na Kianga na papa Diange na Kontima bango batongi lingomba na bango tango bamona ke mosala basali ekoki bamoni ke lingomba na bango basali ezalaki na place moko ya ko réparer te bamoni ke koki basali yango kitoko basepeli na mosala basalaki nde bakangaki bisaka na bango bakei Pambate papa Diange na Kontima ndenge tolobaka na le 2 janvier 1992 asalaki testament public alobaki po ete batu ba mituna te alobi bo mituna te papa avant atika biso alobaki nini makambo moko spécial papa alobi bo mituna wana te botala kaka nyonso oyo na kolobaka bino mokolo na mokolo makambo to kolobaka na bino yangwana nde ezali kanona na biso mukola yenga na lobaki mukola mibale na lobaki mikolo nyonso na kolobaka donc ma message ya ba papa yango nde ezali makambo biso soki tozana ba question to zonga kuna na ebiki ebele na ba période wana na ba 92 mingi peut-être bobota makina noté mais nzambe azana mayele na ye ya ndenge mususu to ebiki ba vidéo mingi eza na internet o même yo zala kité Joma ka kochaka ngo bandeko ebele na ba YouTube wana ba kochaka ba vidéo wana pona kolakisa ba message parce que papa Diange na Kontima lobaki o tozali koloba ezali pona ba oyo ba kufa ba oyo bozali sikoyo na ba oyo bazali koya donc raison ezali ta kolobaki o ngana zalaki te o to ko développer awo ezali makambo oyo papa Diange na Kontima lobaki na likambo papa Diange na Kontima lobaki nini na lingi bolanda na mo extrait oyo après to kozonga pona to meka bamuke ko développer bolanda. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Kese wana ekuya na yo papa na yo maman. Soko totali lelo bana basi na bana mibali. Na tangu na kala poate ngai mwesi ngombe kinsuka na ko bala na moto ya sana ntimansi na busani di bala tata wanzunga sate soka azalia ye azali wana tata wanzunga sampate ya bala mama selo ezalaka di boso mindodo ereze mambo sala ya tata nzambe moto mondi bakende ba mama basala ki balobi tozali lisusu na frontière te tata wanzunga sandengo nende ya balaka mwasi na yewana sana yi ezalaka kumona na musika pamba te bakoko na biso batikela ka biso dikamwana surtout yo mwesi ngombe okenda kubala kuna na manyanga ubye manyanga ya kubala kuna na bisi ngombe me eko kusala mate ya mwana izalaka kupona bambuka peni
po ate mwana bango kana musika te kasi ntango oyo tokomi musika mwana na ngai abale moyobe eske naloba nde ye azali ndeko na ngai te obi oyo abale tata ya kusalumi malamu bana mosusu ya biso bazali na kisangani pamba te bango balokele bazali bandeko na ngai te soko bazalaki mondimi te nakoki kondima te kasi ye azali mondimi ye asalaka na yo esika moko kolia na ye ezali elongo na yo kotambola na ye ezali elongo na yo sekaseka wa bayibani kuna na lingomba bakei koral ale kuna bakei komonana babongisi likambo na bango nga nalingi na bala yo bango mibale baokani esika wana ntango bokoya kooka sango bango basi babongisaki boni bokendela kokutana ya soro tokendaki na koral tege kokutana boni bokendela kokutana ya soro tokendaki na koral tege kokutana boni bokendela kokutana ya soro tokendaki na koral tege kokutana eske libala ndenge wana tokokusala soko tokokusala te bopesanga repose ezali masolo libala ndenge wana kokusala masoko kokusalama te libala ndenge wana kokusala masoko kokusalama te La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. nakanisi batala mama bouti koyoka kuna papa dengenda kunti malobi yango malamu alobi elingi koloba te ke soki tozali ekolo moko te nde tobalana te abi bana mosusu omona bakei na kisangani kuna na kisangani ayo kutana na bamisusu eza te mpo baza balokele nde babalana te abi mosusu komona bakei na choral bake kokutana na choral papa lobi malamu bakei kokutana wapi na choral bayokani tosala libala wana te peut-être mingi bokomi tuna mais pona nini papa alobaki makambo wana pona bandeko bayebi te ezalaka na salle de conférence kuna na centre d'accueil kuna na Kinshasa na Kasavubu papa diange na kunti mafandisaka bambuta pona kosola na bango mwa masolo oyo amonaki fois apesa mwa éclaircissement po mwa confusion ezalaki mwa moke ebele bakizaki papa balobi ki papa akomi ko changer makambo akomi ko bebisa akomi ko dévier na ba makambo mosusu mingi balobelaka likambo ya mabala ya kobala bamindele ya kobala batu ya ekolo mosusu nde kuna papa apesaki matei amekaki kolakisa bango likambo oyo bana Israel bazalaki nango ezaleli oyo bana Israel bazalaki nango ya kolobaki bango bakokaki jamais kobala batu ya ekolo mosusu po ete bango bana Israel bazalaki ko se considérer comme bango nde bazali libota oyo eponama donc soki oza na bango te bakobenga yo mopakano donc mutu nyonso oyo azali na religion na bango te bakoconsidérer comme mopakano Tazareko Kende, qui vivra, verra. Pona nini lere nyonso tokozongela kana makambo ya papa diangenda pamba te toyebete ba papa bangonde batongi lingomba oyo na tina ya matei kolakisa bakimbangiste papa Simon Kimbangu lelo tozomona ba mibeko ebele ezokokota surtout na bandeko ya kote ya nkamba tozomona ba mibeko ezaka kosopana ebele bazana ba confusion na mutu bazoyeba lisusu te bakosala ndenge nini pamba te ba mibeko ezali toujours kosopana okoko mitu na mutu no loba mais John Magio sikoyo nga sikoyo bon est-ce que na bala ou bien sikoyo mutoza choral moko sikoyo na sa ndenge soki na buki mobeko wana bakozongisanga libanda lingomba ou bien ndenge eza tina ngana zosala video yo eza pona kolakisa te ke bolandela mobeko wana bie bolandela yango te non nazali kaka kopesa ba élément po biso na bino tomeka mwa moke ko réfléchir ensemble peut-être na ba paroisse na bino bokotuna ba pasteur na bino bakopesa bino ba éclaircissement ya makambo yango ezali ndenge nini wana eza rôle na ngate ngana yebisa yo ke okosala boye obi okozongisa boye toyebi kaka ndenge bapapa ngai nasalaka rappel soki namoni eloko moko boye bato baza nango mituna baza na mwa ba point d'interrogation ngai nakoya na baarchive na meya kolakisa na likambo oyo position ya bapapa misato ezali ndenge nini nayebi ke mingi tozosala ke tobalola page tozipa page ya bapapa na biso misato lelo oyo tokomi na biso komona makambo mosusu
Or, ba papa, misato bangonde ba telemisi musala oyo bangonde ba laksi. Tango nyonso tozala na kati ya lingomba papa simo kimbango, il faut toujours tozonga kakaka na makambo ya ba papa misato balobaki nini to balingela ki lingomba oyo nini. Ndengwana nde toko réussir pe tokozwa nyonso oyo tozana ngo besoin. Nakanisi na video toko suka awa et na video ya mi balende toko développer est-ce que kimbangiste akoki pe kobala mutu ya ekolo mususu ndenge papa yange na lobelaki yango ba yuda bango pa ina bango batu ya ekolo mususu bazali bapakano batu ya ekolo mususu bazali batu oyo bandimeli nzela na bango te. Siko yo mama ndumba to tata ndumba okutana mundele okutana indien okutana mutu moko boye asepeli na yo, est-ce que okoki ko accepter que abala yo wana ezali na mbala ya sima tango tokosala émission ya mibale tokomela ko développer soki bozana ba mituna bokomela ngai bao bayebi Facebook na nga na Jomak ou bien na commentaire botia yango na commentaire comme ça tokomeka ko solola toyeba soki pe omoni ke makambo na lobi eza na nzela te ozana likanisi bi ozana video moko bomoni ke Jomak nga na za archive moko na lingi o développer sirango na kotindela yango bokomela ngai na kopesa bino ba moyen ndenge ni bokotindela nga so bozana ba archive. Merci.